Des internautes, vous me suivez partout dans le monde. Nous sommes bel et bien sur clebois.com, la chaîne d'actualité ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois pour vous Papy le Prince, l'envoyé spécial, un émissaire de l'artiste musicien Weranson, Igou de la Forêt. Avec lui, on va parler de la musique de Weranson. Il va faire aussi la droit de réponse concernant tout ce qu'est l'artiste musicien Kalouji a parlé concernant l'artiste musicien Weranson, Igou de la Forêt. Alors tout c'est condensé, vous allez suivre ça tout au long de cette grand entretien ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse, ensemble avec Papy le Prince qui est la bouche autorisée de l'artiste musicien Weranson, Igou de la Forêt comme je l'ai dit tantôt. Mais au moins avant d'y arriver là, laisse-moi remercier les patrons de cette grande chaîne YouTube informative, clebois.com, de la nation Tonton Banda. Merci beaucoup à toi. Et puis Pichou Manga, Boss Lady, merci. L'éternel code mondial Yaouli Moucheni via Petinaye, Mamé Milinze, tous peuple en Betelo, Raoul Boukambu, mais c'est les Français les plus aimables. Raoul Boukambu via Petinaye. Alors, comme je l'ai dit tantôt, Herman Amporo Garçon Slim, moi je reçois pour vous Papy le Prince, à qui je les salue déjà. Bonjour, Omo. Ouais, bonjour, Omo Prince Bakali. Alors, partout dans le monde, tous en clebois.com. Santé, ça va? Ouais, santé, pépé, par la grâce de Dieu. D'abord, on a remercié Batnio, toi, que clebois.com. Oh, bah, tu as la sur le monde, tu sais. On a profité d'abord avant tout le banana, remercier Boss Nanga Weranson, les rois de la forêt, Azotalanga, Andera, Kapale, Weransonic, Talara, Papa, Nexosé, Papa, Nagladinga, Mamote, Maman, si des Jiman Pata, on a PC, Foma, Mambote, Makasi. Donc, on a PC, tout Bazola, on a vu sur Mambote. Alors, on peut se battre sur Mambote, voilà, on a vu sur Mambote, on a la principale actualité, c'est la biso. Les groupes Wengum jusqu'à Maison Mère et se comportent ndengeni. Ouais, groupe ça va donc toujours à ça donc comme d'hab chaque mardi, mercredi, jeudi toi dans Zamba Playa. Mardi ça répétition en coulisses. Ils ont répétition les rois d'Afrique fait sa chance vraiment là-bas si va quota et surtout pe na ba groupe Union sorti soutenir Weranson à niveau ya WhatsApp a commencé par les chanceliers de Weranson Oeza. Dirigé par le président Dorta Ige Malongi, Batiti Kaim va faire des millions, Rachel Gina la poétesse, Cover Moussa, c'est l'infoumou. Tu as un groupe Belia WhatsApp, tu as les fidèles de Weranson, les intimes de Weranson, nouvelle génération de Weranson, les combattants de Weranson, nouvelle génération de Weranson, l'enjoy de Weranson, tous les sénateurs, tous les députés, le président Bazé Belé, Baridel Touka, Rossi Moukoko. Dada Mouzinga vraiment donc il y a bamba toi côté mais mercredi jeudi ils ont répétition au tobengango populaire où les rois de la forêt aura chance ya recevoir na public na ils ont rappelé sur demande au go vendre au mode pena maître Valentin Moussaba balobi avocat personnel ya yemoro mutu ba embeli mama na nzembo na menito yo et pas café room aux zanakati formidable ils ont prendre donc yemoro ba ben honorable Paul Bindu. Donc, avocat personnel naïe. Avocat personnel naïe. Donc, on a maître Valentin, au moins encore maître de bonheur. Ils auront pas les ababili romoboé. Ils ont répété les rois de face sur le là. On va d'après au moins président des présidents et Tekema et tout est quota. On a bien un président Johnny Vwemba. Ah bien en tout cas président Weranson on a besoin au Betanzembouya. Oh yembela maman si de Jima Pata. Femme modèle. Vous vendez mon ipena yemoko Kario Katembo. Babenga yesko moi habitena na besoin de Katembo 520 giga au ba embeli Jean-Marc Kabunda. Ils ont bon même Mikolo préparation yo tobi qui ils ont studio formidable. Formidable les bonus au les rois d'Afrique pesina fanatique na e. Bonus en ça générique machin. C'était d'abord ezaki bonus mo etonga to pe sabatu na cadre ndé ba yambaki ces jours de la semaine. Mais sur demande isko ya public et comme isko de na 5 titres. Tu as un formidable déjà album. Singa de tu as un album et tu as un générique formidable Ozaki Jamaïque Fabouaka. Tu as un parking au Boyoka Inani Goldberg na Jamaïque. Mais na surprise ya Souka Diego na Bakrasika. Abi Prince. Ata condamné mort. Arana moi Souka Roloba avant Baboumaï. Pourquoi pas Oyoka Ngai? Tant à Betty Biloko, to moni Benz Kaouma. Alors bien non, il faut normalement topper ses chances. Voilà, Diego chance, troisième générique. Mais quand on a trois génériques, on a deux chambres déjà les rois de la frapper ses chances dans Café Room, on a embelli honorable Paul Bindu Moussama, on a patrouille basi touristique nord babin Pacifique Falas. Pour nous on a besoin de servir peut-être Thompson, au moins Thompson ils ont une idée à l'Ikolangombe.
Vous comprenez? Et puis bah pesi sous chance na Nicodème a eu chance. Est-ce que vous retrouvez tous les musiciens à Bissonio toi seul musicien a eu chance c'est Nicodème. Au café on a bané na café au muti. Na bani café on a eu Nicodème a eu. Donc ils ont fait pour la bani avant comme na Nicodème na d'abord café room. Une question de curiosité par rapport à Batonio Stobotalapso partout dans le monde. Pourquoi choix Nicodème na café room? Ils ont choix public. Bah presse public ne va pas na mi balé. Presse bah presse talaka café room. Yo yebi a women na biso. Baninga ne presque tout balongwa. Oyebi. Tout bazaki na yé dans son tali café room na podium. Azalo wa ancien na olo bate ancien na ndenga podium ya ba papi kakol. Na ba par rapport équipe ya Tikali o bazo yemba. Au moins na café room aza ancien na bango nyonso tout. Presse en toi reconnaître la na champ. Bon Nicodème. Babi Presse Nicodème vraiment zo bunda makasi. Donc évolution ya ko bunda na ndenge pe na mi pesi PCP chance. Azo bunda nani? Te carrément le évolution Nicodème batu wa mona. Donc azal esprit de travail, azo bunda makasi guerrier, yango babité il faut PCP chance. Ronaldinho bazan esprit de travail. Ya Nicodème ça na kai ba on ba ye, il faut ba luka ba bimisa ba on ndengo yoka, ba bimisa ba tunyo surtout tant to beta nzembu le roi de la foi pesa ba tu chance sur ça ba vocal. Ba yoka rolela ya bana. Donc ba ye ko ya ko ko tia bongo te parce que Ronaldinho a ye na sima Nicodème. Vous comprenez? Donc ba onyo ba Ronaldinho ba Jenny, ba Dinara Baba Sele, Zoa bango maman critère mo o ba fula bango siko. Mwende ba fula bango, kande ba fula bango. Kaka lobby su yo ya émission, o bani ko apprendre ngai ke o bango ba danger. Aka na minute to c'est la ba fula bango. Si Ronaldinho bako fula était parce que fula maka déjà. Ça fula maka déjà. Il faut que ça orchestre, ça il peut orchestrer. Moi aye au côté pas oui. Aye orchestre. So yo zo ba fula maka déjà, de so ba ya fula mais de face aye mo côté. Ndenge aye po ba fula. Donc c'est-à-dire quand d'autres c'est émission oh. Tiaka ba image oh. Mwende ba yaka, ne ba ye. Siko ba ngiba zo sko chance, ba tia ba vocal, les rois de fatanga ka combo na bango. Po omo na bango, ezape ye anakata ba, au moins présent était Kiama, ye moko Johnny Vwemba, akomo otanga ndeni ko Ronaldinho. Au moins ba ka yo kate ba komo to ndenge ni ko Jenny. Comment ça? Des abongo yo peso ya sous un jour, ko beta nanga sur le sol comme na ba mais pour le moment na minute. To luka ba fula na bango, nano beti komote. Merci beaucoup par la présence de cette actualité. Oezo Ningisa Poto ces derniers temps. Lelo oyo histoire ya Wingum Skamesomer, histoire ya BCBG 4x4 tout terrain et au moins l'obisabate belé ba mingi ba omo songo polémique mais au moins ba Kenimbumba arme lourd l'homme de double Rolex en or ba Kenimbumba arme lourd. Ya la mona mona ba Jolivet Tsamba. Ah Kenimbumba. Yeso ta Kenimbumba fa Jolivet Tsamba bima. La fille mais si pas la mona pe ba Raoul Bukambu le plus important. Mais il faut tant assurer ba Bepifani oyeni ba ya Willy Opelé na mutete le Japon na kati ya Dible moninga maman ya Willy mutete le Japon depuis to loba mais oyebi ke auti okufela maman maman utakufa mes condoléances encore une fois de plus na vient so ya Willy celle mutete là na Japon c'est ya Willy Opelé là donc encore merci donc na ba ya Willy Penze mais ça ba ya Willy kota pe ba ya Willy Musheni ya Willy Musheni eza identité na nga batu ba yebi partout ya Willy ata na lali na lamuki batengaka miko tanga des personnes ya Willy Musheni oza parce que ça moi na yanga propre pour nga muda pesa ekombo na benga ke mon fils ya benga nga mon papa donc ya Willy Musheni eza lokola identité papier le point muto yebi ke papier le point ça bota moi na pesa ndo Willy Musheni donc ya za sur na tangu teke na ina koma ko joyer na ba kamoro boy exceptionnel. Alors, parlons à présent de cette actualité. Au Batapoto Babenga, Nico Kola, je dépends dans les boss. Sala Boulona, toujours côté Sabana Nenga Panama, Nico Kola, je dépends dans mes puis Vicky Mélanie Nakata Londres. Babi, histoire ya Wenge musique à maison mère ces derniers temps. Et au Moussa la rage. Ça compte Wenge musique à maison mère, même BCBG 4x4. Ce qui va relater en bien et comme lobby Sabino. Na le biboy, Prince, na CPLA. Na sa no émission mo angana yo. Ba série ya tiraillement na biso na ba ndeko na biso ba Mosaka na ba Roger Ngandu biso to lekaki ba Sankara ba lekaki ba Roger ba lekaki ba Sediko ba lekaki kaka yo to sano émission awa par rapport qui était les vrais leaders ya Wenge BCBG 4x4 ba on ba ke zai papa chéri
biso to yebisa yo ke wera mutazaki leader et si maiteti mais lelo bango moko bazongi lisusu pona ko expliquer bino ke wera mutapanza wenge tutu kaluja wera mutu apanza wenge wera kabagate wera no pesa ba $100 nani ale makaba tango ye abano pesa ba kaita tout o ba rencontrer na kati ya ni po ba bimisa wera mabe prince so wera wazaki leader te ndenge nini bango lela nyo tu na kombo ya wera po bobike wera mutayi leader te azai financier siko na ebisoni bango lela na kombo ne parce que azai financier na ebisoni omoni lelo na yebisa bandeko na biso tu botala biso na monde te tutu kaluja musicien raté o asila kala oyebi yango lelo les musiciens raté te lobaki asala succès mais toza sur une époque na raté ko raté il faut obtenir et l'euro moment de sa émission non prince bakal donc soki épanouissement na otina suka o mona lelo vie ya mutu ya repa nzambe ezana mbo ka mutu te foi patrice abiso lobi likama mutu cha vie ko cha pointe pa nzambe wera so lelo so azali wa we ne akomi wera se nzambe omoni batu mususu isa wenge batu bayebi na ebite so batu bazaki yo pozaki na Burkina Faso tozali na Kisasa séparation wenge bayebi batu nyonso tout c'était ozui yo moko image ya tanto bandai ko débattre Didier Masela yemo azali fonda wengeti alekaki Alberti histoire nandenge balingaki babenga na wera tango jibe ale makaba azali na poto tango aye na mbongo monsieur Simo parce que c'était quoi jibe abeti album après album wera obeta ba ikata administrateur c'était ça non mais bakaboli ka ben na premier disque ya jibe muto aye na mbongo auti na poto ezaki ale makaba aye na babiye ya c'est pour ça wenge 2 semaines mamango ba keikuna bake bataka nyoso tu batu ba mona yango na misu mais lelo wera ko imabe ale makaba ye moko soka ina weranson o ina weranson par rapport à quoi weranson azali na besoin orchestration o ya bango eza normal ale makaba notika na poto bango ba ya ba sali ba répétition ba beti so ba ke poto ba kuti ale makaba kuna ale makaba kiti sai na concert ya Madeleine wera ayebise premier voyage que notre nani Frikari premier voyage oyo maître Frikari na BCBG premier voyage o bazwa Frikari na Kisasa ba ken na wenge na poto conseil ya Madeleine ndeska wera botola ale makaba kitara bi pesa on Frikari yo tika na poto o répéter na misote et pas ebisiye pesa on Frikari si Frikari a robeta tete conseil ici là moi est-ce que un ebandi wana ba jibe bango tu ba la ida ko nya tu bazala ki wana muta oloba kasi ko so eza yeye ko poni ba ebisete we osani mabebo na botaka za mutu ba lobati ozompal bakiti sayi okei na 94 na conseil betama na Sunbridge na Londres West tuna bana poto o ya Londres ya solo ko kanisa te ya lelo bando kende benga ba vie bientôt benga ba Simon Mbongo Fikimbela o pele ba kende ya tongo ba ebiso ke le roi de fort akiti sa Blaise Bula na concert wana abi kita sur la kitsa Blaise Bula akiti sa ye et puis lobe on a micro wana suspension 1 mois Blaise Bula kiti akei na mpadia ko ngo yebisa batu mena o kitane ba ise ke olo ba kuna podio ba kiti oyo lo ba aw papi le président comprendre le moroto l'examen inaperçu bongote pendant qu'il annonce la décision et ça là qui accompagné na président na Egypte à l'époque ba pesa de commun kois muta olo bata azaide bon ko tandis que président ça y a financier siko yango siko to songi yem tanda zo Kaluji ba suspendre ka et pas président we oyebiti yepe président we ramtana Kaluji so bato abino ono ba ke na Kaluji na ona BCBG tout na taimo yebisi alobi on peut émission magazo finga président we fingi moi c'est président bo songo finga Pascal bige no maboko makasi yo kana yebisa oti ya e yo sala ba kei we maboko makasi na yoki ba on ba kende ba onyo tu batiki we plus de 17 personnes ba kendaki ba vide botiki wera na ndenga passe ba kei siko ba kabona ndeni makamba kabona est-ce que ba yo beto le prince bakal basa même pas ba déjà Blaise Bula balongwe bale makaba longwe bakali balongwe siko wera mutakene sur orchestre ma opanza bango pona mutema mabe mais yé alobiango bien sûr dolandi ba propos na même pas yé histoire autoyé belipé par rapport ya wenge BCBG 4x4 tout terrain Weranson état financier
il faut un personnel bas la bien rémunéré. Mais tandis que non s'il te plaît, mais quand peut développer en haut. Tant que le personnel va rémunéré té. Yo quand tu vas bête li solo ya JB piana. Tandis que là simple doit avoir slogan mo wana combo ya président tandis que tu gérer les plats financiers c'est oui rançon. Tant que c'est panzana yo quand tu vas na combo JB piana ou ya wera parce que tu sima finance. On a biso ezali ndeni. Tant mais inani ale makaba ina mbongo. Na babilo nyoto ba kondo habillé. Ba ke les poteaux. Ba convaincre sikoyo ba musicien ba lesi bango. Bino nyoto to bongo ale makaba ya na. Ayena ngo mbonga yena oyeba tindeka simple mutayena mbonga uti poto ayeli JB. Bien méchant wera son. Yende JB za yete parce que bon mais ya JB. Ya yete ye azaka simple mutamemel bino mbo mbongo envoyé. Tant aye ba yina mbongo en espèce. Ba lesi ba tunyo surtout. Likopa vous laissez bino des attentes to lukato écarté wenge to panza po ba yeba ke wenge panzana. On a une simple formalité. Au baïgo sala que séparation. Yeba ke wenge à l'époque after les côtés dans 97 wenge panzani ministre à l'époque la ministre Kiti Ezaki Antoine Gonda. Weba ka ben sa wenge mobima ça ba réunion. Public to kenda kuna na ministre Kiti a. O te to yokani to na problème monta ibambo ke les scolaires sambo ke répétition. Tant ba ndozo na public to comme na parler du peuple. Bané ba yana la samba. Papa chez Kenzela ya nini ya nini ya nini ya 24 ya kate sima parler du peuple que ni na biso wana nini toke tout droit qui pointa au monde batu so ndoko kene triomphal mais batu va se retrouver dans la samba jour ya réunion wana Isaac Adolphe président Weranson na Didier Masela na faire rigola te faire par landa bango koye barate histoire yo raté ba bengana nde faire ko bengana mutema malama président Weranson ndazo souffrite yeba kendaka ba kenda ba onyo sorti ba ke wera vie na esili au moins te wera ba type me quitter message qu'un jour l'avenir me donnera raison le raison pesama aloba bongo pona ba JB piana aloba pe na bango su balinga kina ba mamba ti po bo sekanga wera bolinga kina zinda donc likambo kana nzambe mutasukisaka oyebi pe yango donc mutapesa ki wera son chance azakiti mais nzambe mutapesa ki wera chance lelo nga na ko lo ba mabepo na yo na bano saka po na yo mais so nzambe o ayo o askelio alobi te ke simbate ngana ko lo ba Jésus ba kuta na Satan ba bani débat Satan ebise Jésus c'est arrière toi Satan tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu plutôt que de l'homme ma continue za nzambe te za mutu donc akolo ba mabe na yo ko kanisa za yango tutu kaluji ezanderni tutu kaluji aza mutu moko tangu bakabwani président we raso asali ok ce n'est mais homères arrivé à Bill premier événement bando beta tutu kaluchi tutuka komote na koma koyemba boyena koyemba peso simba te et comme on azo bela na keima kamo poto asa l'orchestre yo ebike Robin za premier au moins tutuka tout ça orchestre na kisasa Robin za misia ya tutuka luchi est-ce que oyo kata est-ce que tutuka dit à répéter tutuka boyo orchestre ya passe à répéter à beta wapi ana kisasa akena poto disque yi ana kisasa osali disque ata membre famille na niko simba nguti na maboko ozwanga ne uti kana pirate baboyi na bango kanda uti na studio akena ona sambeta bwaki e komi tutuka na komi ko sambela bino bote tutuka vani komena ko sambela ayo zonga siko ayo ko zonga epa ya JB siko azwa na flatterie moko e ko simba te alinga banda ko bexe papa chéri a flatter papa chéri de façon que ba pese ko chance de façon ko zonga pose zonga oya flatter papa chéri qui mukolo tandis que ba petit fils baye ata bongo te yona biso so lango calmement ye alonga BCBG te non alonga BCBG asilaki parce que bila frappa ke nengo zolobana a beta ba grande production scénique même na niveau ba poto et puis atika ba empreinte lelo ba payer trancher belé ba profiter na musique na biso na cri na ye ndombolo na lobi boye ndombolo za cri we rason mutapesa ki on président ndombolo za ya we rason président we rason mutabenga ki kibinda ko yo beta makasi président we rabe tutu kaluji ozomona banante il faut to sa mwele romo faut mettre le moins ndombolo batu mususu omona nozo tamba ko na bango ba frapaki parce que bazalaki na betwali mo rezalaki ba no monana en dehors séparation wenge bango tu ba kabona wera na jibo moins que de l'idée c'est que wera na jibe luka bokese na bango esa wapi exact bon non vivre na makile batu moko boyi zo comprendre donc mon ndeto président we ranson asa mesomere abimisi batu ebele ba kuna succès makaswa ye prince zo mona mais basali bokese omona ke muto azobeta to banako vivre na makile ya mutu ndeto zabo nzamba sala grâce ngana ko bonga pe na sima prince bakale nzamba sala grâce ngana ko bonga pe na sima ya président Johnny Vwemba nzamba sala grâce na ko bima pe na sima ya maître Valentin Musaba maintenant quand ça te que to ba mona ngana sima maître Valentin ezaki ngande na omona OK zaki na mpanzi na mais tango OK no comprendre que zaki yote vous comprenez tala wenye mobima ne bazalaki ba onyo 4x4 wenye panzana omona ke
président nga wera son intact au moins le papa chéri balazo résister au moins bato ba tutu kaluji moi tutu kaluji pona esayo ato bandi ko flatter papa chéri ayebi yo longwe papa chéri finga papa chéri o sala kutu mabe ya vie na yo o longwe papa chéri o kenda ko beta na conseil ya mariage ya papa na so didi kino na amida pour oprouver papa chéri. Vous comprenez? Mais ouais, bazali na guerre ya makasi na papa chéri. Mais bachela mbonga boya kobeta. Moi ba ba flatter ata bango nyondo baza mission na. Oye ba tutu kaluchi. Oye bien ngo. Ozo ka tsongo flatter papa chéri lukuta akolinga kayo bongo te nozo kanta. Yaka nelo ba papa chéri na suki nazo ngate pa na yo. Na luka na beta tana monana. Tala na sikoma iko muto sai na nzambe ezo simbate. Na kosi batu boyeke na sa na nzamba lobango abi ba image bosa na ngo a déclarer que a mi frère. Ayemba kutu asala album yoka te. Ezaka asala album religieux. Religieux mais yoka utanga yemba tanzema. Ponga so bina beta nzema maimisa matakufa na oyembe moto kutu ya mokili soka pesi yelo kasengi merci. Bongo kolo ya pema opesi yeni na yebian. Vous comprenez? Asala na album ata membre famille na banga boya koyoka ngo. Abi non ça c'est blague avec les gens. Vous comprenez? Parce que ani flatterie. Flatterie wana ko ekosimba te tutu kaluji. Yaka ndongo moni papa chéri limbisio ozonga nayo. Mais ko kansate so bina banda ko kumisa papa jena ba ke boye ndao yina wera. Yo sala ekutu mabe olongwa. Nana ngoye bito bike bakabeli nga instrument. Webe poka ngoti. Okena obeta na mariage. Vous comprenez? Papa chéri yebi na ye. Mais pas c'est ça la Pascal Obi non wera kabakate. Papi le prince. Parlons non s'il te plaît, parlons entre nous parce que ba Vicky Mbelani na Londres ba la biso, ba Nico Kola Djoba Raoul Bukamu mais c'est les Français plus important que les quotas. Merci beaucoup ba tonton Manda de la nation, ba Pichu Manga boss lady ainsi que Herman Emporio Marquis Ngangel aussi également la pointe. Si nabine ça la bine surtout beaucoup plus soki kaka ba bengi weranson maboko makasi étant leader tout le monde a peine de connaître ça la ba acte moya générosité à ça la très social leader à ça mutu éducateur de masse ko kaba pona leader ezelo muke mais weranson se ba reprocher kaka ki akabarate so la bino mutema poani na eso prince bakali batu ba hota la biso facteur ba bengi ko kaba ozo bakeo ma fait social. Oui, ça y a un mission congolais moko te na Congo. Ou à ça mamoué à ça là. La banane kuta ni papa. Non, on a eu ça, on a banane royé. Et quand on a paramètre na papa. Yoka, toza awa. Ce bobi muto akabarate. Zobo kese tout na Congo. Bo kese nani o lelo et bimsi batu ba patron. O kese nani o mona binsene so l'école ça c'est un patron, mission Asal Makam. Ya we rason. To tanga ba facteur ba misana ga ozolo ba no ba Asal Makam o ba loba pona we. Mais yo yebi. Bref ane bo sataka na bango. Non. Yoka to ça no débattre. Au ça na mission yo ba reprocher to ça débattre. Ngana on laksa batu. O tu na ba question pour répondre public et landa biso. Yo ça le roi débat. Yebi ça na Congo yo. Depuis musique et banda nana bimisi ba leader ba patron o ba kaba moins que ça on ba kaba muto o kaba rateti ma bimisi batu o bo mona yo ko betelanga mutu lokola tangu tozana talaka bill aye maison meka muke a gagné ma tutu kali tanisa tutu kali wenge mobimba abanda ko beta misi bokanisa ke patron mais bill premier pot a gagné tutu kali na bi oh ko ya ye premier pot liboso bila na Ferrari tutu kali na na camion. Premier portable il y a une Ferrari, premier portable c'est le une Vitara, il y a une voiture ni. Tout ça en normal. Premier portable c'est Ferrari na 600. Oh déjà Alain Pelana caisse à JB à Tamboraden azana 600 on a déjà à Oumela qui n'a pas poto mais premier porte à faire. Vous comprenez? Non que na yo siko. Au talisco n'est pas bakabwa babima. Au moins na tout le caisse ya wera et beta bato basala déjà kala. Na caisse o wana. Oui, bêta bango la preuve année lelo tout cas lui zongi travailler nga peut travailler ouais sa collègue nga au compagnie na bibi la patronne azana OK c'est net tout cas lui jometa zongi na BCBG étant animateur et puis la minute bando tinda et pas petit na fizé pour fizé na minute tinda et par contre comme ma collègue eza jalousie moi tout cas lui eza flatterie après papa chirabi ke oya na flatterie et ko simbate ça la makamno normal to zongi wa to longoli wana
na Congo nana zali na fondation oyo elesaka ba orphelin c'est Weranson na Congo oyo nani abengisa tous les apesa ba cadeau na équipe nyonso ba bisi nyonso na ba équipe tout na biso tous les 4 équipes Weranson ba bimisa état simple représentant ba bilo raison ba deux ou ta ya l'étranger ba pesi Weranson journaliste mais to lobi ke perde ba information ba sous soto so ya kana bisoti ka oya lukuta yona oya journaliste ko no wakata tete on oluba oyo omona ko ngate o contredire likambu tant wera yaki mutu oyo ti lo bolo ba bozwa ba succès mutu oyo pesa ya bimisa ebo ti le la mona na te oza même pas tana épreuve mo ozo ngo confirmer likamba lukuta eza ba patron sous soit celle likamba ngate batanga komona non na Congo oyo ate ozo mona ba fois sabatunde ko mobimati donc wera salango wera zwa bana ba sirage awa na Congo yo oyebi yango apesa badon wera azwa ba omoni ba fazer nyonso eida nani na zandu esenga wera ya abengisa bakulu na wera sala commissaire congolais monter ça na Congo kobo ya mutu po tous a rappelé tana babi reconnaître la valeur de l'autre et ça arme libérer na vie to reconnaître mutu ndeko nanga presse bakali Congolais nini à la Congo à sala makambu o ya za musicien wera sala ngasate to reconnaître ta mutu te kako boya koko c'est la mutu mutu abo baka mutu mabe mais ba misene ba bimaka ya danger mutu abo ba mutu mabe ba misene ba osala succès mutu abo mutu mabe yeli kameka mutu simbaka ozomona te makanisi na bino na obo sala ba campagne tout na mai donc Weranson tout ka lutte za pour comprendre na vie na yo ezake ndenge azongie papa chéri ala poto una chama keleli ayeketa na oyefo na beta ba conseil papa chéri na flatter papa chéri mais aja reflatter papa chéri et Cécile mais par rapport parce que na qui langage na yo échanger un tout petit peu ensemble avec bato ba télévision partout dans le monde ba Pichu Manga boss lady de la nation tonton Banda azom bandaliser bango et puis staff na na Cape Town Gabriel Power aza fort Gabriel Power na yo qui langage échanger un tout petit peu bibana wera baza fort baza danger baza na ba succès na moni cette fois-ci moi langage échanger tandis que on dit ma bana rakate c'est mi ça longue na maison mais bino batali boso bo le kabo fingier bino batali boso bo lobi non yekuta zabo to yebi ba langage wana nyos tout papi les princes ko jijanga ko titwanga direct bote poto sa émission d'abord tango yambanga il faut d'abord yebo yamba nani ozo yamba papi les princes aza porte-parole ya Weranson bouche autorisé Weranson eza lokola papa la mission la même mende aza porte-parole gouvernement o eza dirigé par papa Kabila donc na yaka ko sala na ko défendre orchestre na président na Weranson soki na muta titoyer président na na zala po na ko ya ko défendre ye ko ça na droit de réponse on a ça na droit de réponse ça n'a rien à voir so ba ke na change en rage muta roboya ye na roboya ingratitude na vie bana o ba pas na biso yebi ke babime pa wera mais comme kuna alobi mabe on a ça doit des réponses ce n'est pas dit que na boya na ça doit des réponses parce que mon travail que na ça la défense ya et si quand na ya président na Weranson no kese na nga il faut que yeba toi tu es journaliste intelligent faut la déontologie d'abord ya musala ozo sala qui est quand on pas importe pas il est qui na za bouche autorisée ya personne organe quelconque. Je suis là pour défendre mon président Weranson. Nous allons pour défendre ma camuto tali ok c'est la biso. Bien qu'il faut défendre mais au moins au démentir peut au expliciter j'allais dire certaines vérités au batumsu mamsusu non s'il te plaît to sur la malembe. Lelo oyo yoto s'il faut être verdict par rapport à ma propos na biso parce que bato ba la biso to na moins respect na bango. Oyebi ke bana mingi te na bité no go finga papi les princes. Non mais oui au boya pe ba mise belé na kotanga ba kombo. Bon ma ben ni na boya ya bato. Neti bana o babima pa na bino zala sincère il y a la comédie d'artistes émissaires oyo sofanima sincèrement avec tout ton cœur au talima musique na bango ba se propulser au tangela tami balé au morceau ba fanima ba ça la représentation Weranson ya Weranson ano mobimba ba disque ba générique de bimi awa na minute so to vana kata ba to yoka fabrication beta to yoka robino bana wera au monde qui langage na nous zalaga toujours moko parce que so ya mi Sankara ça toujours la même parole non c'est mto beta te bo toko ça ce qu'on a na Congo toi na 4 générique bimi frère abimisi fallait abimisi fabrication abimisi robin abimisi na bana biso ba mi héritier pe abimisi na bana biso ba mi 7 baza 4 o tena ye mais bazo sal o ba obeta o to yoka na kata babar et ça fabrication ba ona na robin o ngo wanga na fabrication na lokolo robin na liboko so ngo ko sa ba obeta te na ko sa nani
Ah, ce qu'on a mis, tu vas si ma bête, yo ton coach, yo qui bat ba obetanan. Oh, pour bakali musique to sa émission. Ba obeta test ko ngana ko sa batu ponani. Donc on a pour la ko sa batu benga par rapport à la production, on se déplacer dans le mouvement. Tira, to za poto lo bela batu te. Musique là, moni poza we ranson nda sala bango. Azoke ba voyage ba opesa ba on a ba force na bango. Ba sangisa maele mais sous l'impulsion de we ranson. Maele ni. Basangisa maeleni baza musicien taïga bwe comme c'est musicien nabi auta musicien parler na ba yoka nanda on abino ka force orchestre we ko yeba ne pa wirati oh so landeli pe bango ndio tu ba ya na tu ba cha makelele po bazwa ta peut-être to uti nda on abino o sala jo orchestre bati o sala même pas propagande passeport na famille na bino oye pa wera boko momo na ba poto lelo ko pe leader famille na réunion famille ba bengio nata on sait pas militaire ba ko bengo na réunion famille po yo sani yo mta pas so sani. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre Makam Sousou. Donc le président Assaï, moi je reconnais Babi, moi na oya Rabotosi, o atinda marié mtaliaka. So yo reconnaître papa ne se wuti. À quoi bon biso to boya? Et bano bon reconnaître we ranson na bano abimisa, c'est Robino et Fabrigas. Yo kana bisa yo. Tu dois comprendre bien. Non, ko comprendre, ko faire comprendre ngati. Na bi doit comprendre na tuni ga fina yo. Soko sa ilika mwabia batu babeta mabuku. Omona minito, to vana na kisasa. Kabo salongwe. Kabo salongwa sala nzemo ba benga voiture sa monter batu tout ba yo kango obo yango pona nini ba yo kango eza makamwa za normal ngana mona na regetaka mona mobali o azaka epa ya fait la biso mopao atika na poto mirage na poto abeta nzemo moko boye kanga lopanga ba voisins ont empêché ngaye mon bébé soka yaka ne poko na kisasa mazui ba production tu comprends pourquoi on comprend ce qu'on a bien papa mbaba misa balunga so zui banani ba misia lokola ba janana ozui ba sino mubi balonga na poto ba vandi kule mukoni ba finga papa yim fali pour ba yoana aza misia ya vient so mopauti mukoni aboya mais talende azo tanga fina zomban siko mwana malédiction nga koza pona indi siko bango na landa bango balobai babi moi mabesa la bino so balobi vérité na pesa exemple à l'occurrence de moko avanda pe na ndako ya Weranson bino boloba wera tangisa ye afutela ba classe ye a démentir ngo alobi non wera tangisa ngate me na vanda na ndako na ye héritier watana siko yo yebite batangisa ye ngana olanda oya alobi ya lobi ke batangisa ye te me vanda na ndako déjà ingratitude moi de mutu adali ingrat donc yo yé pas raso ba vanti oti na ndao na ye ovando ba no vandana donc mama na bino so pe na ba parents na so ba bege mwana biso ba linga to ovanda ndako ba tumusu cha ona da mutu na ba vanti pa milo kene musala ba nyamba ba yeko luka musala ba luka ba ko mo vanda tina kata ndako ba donc cela veut dire que oza mwana mo ba berger donc c'est un ingrat de fa ba oza ne pas la bino ya rande ba tu ba ya kati c'est un ingrat donc c'est à dire que ingrat Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien ensemble avec Papy les Princes, la bouche autorisée de l'artiste émissaire Weranson, Hugo de la Forêt, et son émissaire aussi également. C'était vraiment l'essentiel de l'actualité. Et puis, à salir droit des réponses concernant tout ce que Kaloudji, mon premier, a parlé concernant l'artiste émissaire Weranson, mais au moins, Kaloudji a parlé ça à sa manière, Papy les Princes aussi également. Alors, par rapport, il y a vraie histoire où il y a maison mère Bayebi, au pays Weranson a bêté là bas. Parce que de toutes les façons, Weranson peut être en banana Kaloudji, Papy les Princes à Zalaté, mais au moins, vérité au Papy les Princes à Lobby, et Zalaki relaté par l'artiste émissaire Weranson, s'il faut comprendre ça comme ça, mais au moins, quant à nous, Tommy pratiquement sur entretien sur clébois.com, c'est une chaîne d'actualité puis d'information, une chaîne, il y a pas polémique, il y a pas maté, il y a besoin de autorisé, raison pour laquelle la ligne un peu koyamba, la bouche directe. Il y a artiste émissaire Weranson qui est Papy les Princes, Oyo, Azala langage facile, Oyo, Azala éloquence, Besoin lobby Likambu, quand même message Azala capté partout dans le monde parce que tout ça appelle, il y a Raoul Mukambu, féliciter à Papy les Princes, Nico Coladjo de Panama, mais c'est le patron, Nico Coladjo de Panama, Kenny Mbumba arme lourd, Laura Bengo Airbag, Benga Abiso, Mamem Miline, c'est tous Pepela Mbetolo, Mamali Kelemba, Gabriel Power aussi également à la pointe, Papy les Princes, c'est ça qui plaisir, il y a puis explicité nous ces les canapotes et puis partout dans le monde bah benga ingoza réclamer et on a linga ina soula on a autogomi pratiquement sur entretien na biso plaisir il y a trop mais au moins caméra na yango yo message ya suka fan nyos tout ya maison mère par rapport ya entretien à lelo en tout cas na maison mère c'est formidable bima disque
Bonis la Binezoya, pour se retrouver. Bato tout bazar a besoin de papier les princes, pour Robin un numéro, on a facilement batou ba yebi code na biso Robeta 248 maman comme maman on a papier les princes yebi. Robetka plus ya Willy Moucheni. 97 067 16 44. Donc plus ya Willy Moucheni 97 067 16 44. Là on a remercié d'abord place au ba yambi biso pour l'émission. Toi on a maison blanche na Lemba et pas boss Roger Mukendi. Au monde ba maman qui toko ba Nelinga Lula, au monde ba Patrick Kasongo, au monde ba Belde, au monde ba Roli. Donc ça na pesa bambote na pesi bambote d'abord na président Etekiama babi et tout ekota babi yemoro le président les plus célèbres babi ngena kombo ya Johnny Vwemba bambote makasi pourquoi pas na Papa la Croix babi président na kata Wenze o toi tomba pourquoi pas na yemo Kario Katembo na robo sanate mort pourquoi pas na Johnny na yemogo ingénieur Madila babi trésor na pesi avocat les plus célèbres. Voici tous les audiences. Il y a honorable Paul Bindou. Il y a comme on a maître Valentin. Moussaba. Balabi, en tout cas, l'outa m'a bêté. Tant au monde, il faut mon emballement comme maître. Il y a mon des bonhommes. Pourquoi pas na Benz Kaouma, ce qu'on a, est-ce qu'on peut ça, Bambote na archevêque même le bobo na Paris, grand frère propre. Na pesi Bambote na Kandi, tout ça, Bakandi. Ya Ouli Penzema ba ya Ouli. Basiman Kinganda, pourquoi pas na Titika, il va faire des millions. Ya Garin Kumbu na Kata Belgique. Roger Mvoum na Robo Sanote, ya Ouli Opele là. Na pesi Mote na Rachel Gina poétesse Bob Kinzondo. Jama Kabunda, babi 520 giga Blanchaka Songo. Babi Yazam les mannequins. Yaza na Kata maison. Ya Koko Touzaï. Baza ba ona batiti mufuta ya bo Galilée ba na majalo batiti mufuta baza ba nguna ba papi kibanda na pesi mbote na die donné Moulobe babi Mister Cash pourquoi pas na Caleb Lola pourquoi pas na Epiphanie Mouyeni na pesi bambote na yemoko DJ Genève na kata Paris pourquoi pas na Liké Makengo le boss na yemoko Makengo va voiture belé va voiture belé pourquoi pas na Loulou et le célèbre pas mal na Robo Santé Loulou Yolo charge à Lemba Loulou Yolo. Et puis on a ça a remercié en père JP Lumbala déclarant vient en honorable Timothée Chimanga honorable Arifé Simisi na MDD business fission et tout représentant voilà ba panneau solaire na Congo ça va fort azara fort na Brazza na pesika ba mbote na agence Eloge Akwala ya agence Exo business Eloge Akwala pourquoi pas na Soda Mulongo fondé motema ya maman Mbinga. Mais on a fondé tu le bois la bonne relation au fondé azaka nokabananga voilà parenté nokabananga parce que azan de quoi madame nanga oyebi bien déjà oyebi que décembre mariage nanga nasi oyokaki na oya otiki l'invitation aux ana Clébois grande équipe ya Clébois représentation nango ezala valable ya Papi les Princes o azopé sa squad alliance c'est pas leader la première fois et ba risque. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien ensemble avec Papi les Princes. Mais quant à nous, retrouvons au prochain numéro avec le même plaisir. Merci à toi, Marquis Ngangeli, Herman Ampor, le garçon Slim, et puis Pichu Manga Boss Lady, de la nation Tonton Bandazom Bandalisé Bango. Parce que Clébois et Zala Moko continuez toujours à s'abonner parce que nous sommes une chaîne d'actualité puis d'information. Au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Bye bye.